Si je suis un espace divin que jouer. Tu as besoin de à jouer. Attaque la biche sur la barre par exemple. Non, c'est caps, ça veut dire jouer. Pour tout le comme tout le monde bâti quoi. Mutango film qui poto wa na izine l'équipe pas batali 1 million quelques abonnés batali bat apprécier nini kingani on a sali kitoko le numéro nini mais ça numéro na tes wa numéro na préféré ofandika 5-6 personnes à poto ba bengio lobe ko nsuti artiste aux artistes occasionnés. Des papiers à l'époque avant quand on a groupe ba papier le picaté. Et ça va lelo te qu'on a voko pendant au quand on a groupe faut que non na etumbelo. O ba président lelo ba comme ça on donc moi na poya na groupe il fallait gana na etumbelo. Ndeko boti kama kambuane za malamu te nzamba lingi bombote. Boti kama kamwana abakuka epsino boti kama kambuana nzamba lingi angoti. Donc mutaye musala ayeba musala o ya yeli et non il faut ayeba musala poyo ozobomaye ayebe lokote be komaka sala koto sala bongo pokaka azwaka mbongo ou bien sala nzonzingi pona ki asepela nango be parce que nzonzingi efuta mama nzonzingi za bien nzonzingi ebengama nzonzingi ya solo za ikara lelo nzonzingi za sous rentable ndenge za ki libosote. C'est moi, Bakou, je parle plus de vérité parce qu'il n'y a rien à cacher. Oui, papa. Pour tout le spectateur, même na poto partout. Océan Sap, Streli Boutou. Il y a Olivier. Nous avons dit des Arakala. Il faut t'assister. Parce que quand les Agis, nous avons foutu caché. Mais les lieux, comment ya, comprenez Kingani. Montana, oh, universel. Ta pièce moro, ya ochanga poa. Trop bien. Et comment bongo. Mais qu'on appelle dans ça théâtre. Auto tu na maman Nzonzinga. Mais qu'on appelle dans ça théâtre. Maman Kalunga, elle avait dit que Abakukaza capable pour na kati elle est capable à travailler, elle est capable. Oh ya mon gaza incapable, on monya bien arrêté. À mon avis non, on est capable. Mais soit mon que mutu aza capable pour ça parmi les capables. Ndé mon capacité nanga bi que non, on aza capable, on est capable. Et on l'autre jouer dans les capables. Et ça pour me temps ma polémique n'est loko anati. Aba ou kaza artiste, aza produit, nous avons ça là. Ce n'est pas dit que ce bateki mai awa na commune nous ba oteka mai te pour ba oteka ngo. Beauté Balandia Izine TV, na micro avec Lucie la préférée. Émission Bomesana Kolanda. Les stars au micro. Balobi Izine et Bimisaka nyonso. Izine linga koyeba nyonso. Tozaka pona politique te, tozape na ba art. Yango na kiti pona kosola na moko ya artiste na kombo Abakouk. Tomeka koyeba Abakouk uta wapi? Abakouk komi wapi pe Abakouk aza toujours na théâtre. Vous êtes toujours branché. To emeka ko solo la muke na Abakouk. Hein? Doudou. Artiste toujours branché to za wana pona koyeba vie Abakouk ndenge le kaka. Bonjour papa. Ouais, bonjour Lucie la préférée. Bonne santé? Normal, santé ça bien Angola nzambe. OK. Toyebi Abakouk dans le monde du théâtre. Toyeba Abakouk auta wapi? Abakouk azali fruit ya Lisalangomba. Abakouk azali fruit ya Lisalangomba. Azali artiste quoi artiste no sommet. Azali formé et pas il y a un certain Kinungu Fino Delphin Lisalangomba. Siko kombo na yo ezakaka Abakouk ou bien ozana kombo mususu à part Abakouk? Oui, mutu nyonso aza na kombo na ye, netinga kombo Abakouk eza kombo artistique, eza o eza na kombo scène comme nde tolobaka. Mon nom propre c'est Eli Ndika, je suis de la famille Ndika. Merci beaucoup Eli Ndika Abakouk. Tolingi toyeba Abakouk azana groupe na ye moko
ou bien asangisa kaka ou bien azala kaka dirigé par mutu moko boye ou bien aza patron na ndenge na ye. Abakouk azali artiste et comédien congolais. Oh nyonso aza na besoin ça elaye ako ça elaye. C'est un produit eza ya Congo. Mais dans notre groupe on a evraka on a lobi que non. Nazali formé par l'Isala, personnel, Nzamba Bengaye, Akufa, mais atika groupe wana est-il les a coexisté, et ça dirigé par Fifi Mbingu da Silva, on a salué en passant. Groupe Ezali, Abakouk Kazawana, az artiste, mais nous avons besoin d'Abakouk, on a kangi porte na mutu mon côté, na fongol porte na mutu nyonso pour que tout travaille ensemble. Ni nango motiva kayo pour okoma na monde ya théâtre. Oui, le motiva ngai kotala bakulu to pe liboso et puis les deux aïné et biso pena to botem na famille moko biso toza plus ba artiste. Si on a rappelé na bat bota la biso elo mo boye ba comprendre que non a raison musique. Na bat nyoso bota la biso boyebi musicien mo azali na mboko comme on a bon, pas citer les noms parce que Bolimbisa, je n'aime pas citer les noms pour ablesanga na famille mobimba. Orchestre moko beta album moko boye na kisasa a ba benga ngo comme Linda et bunama partout. Basis c'est o beta Linda wano a binisa monde mobimba na Linda comme on ezaki Edi Bara. Son nom propre c'est Bienvenu Ndika. C'est mon grand frère propre et personnellement aussi le Latika Bisso un certain monsieur moko azokisa biso famille mobimba pour ne pas citer son nom, nous se va comprendre l'émotion là. Donc a rezali ya biso ya famille tozana naza na grande sœur aza chanteuse Santa Maria soki na hôtel la crèche oyoke ba koto hôtel la crèche ba yebi Santa Maria chanteuse mo kitoko ayemba ba voix féminine nyonso ya Congo obimi oke na aro mona ngai et puis naza na nièce mo na ndanga na sima Jennifer ya jouait pas mon confrère Ada naza na nièce mususu abetaka Sainte nièce abeta Sainte naza na nièce mususu abeta guitare solo oui azo yekola jusque là vraiment a raison ya biso ya famille parce que biso to botami na maman moko bazaki on peut dire comédienne quoi ba maman nyonso ba kotoa wenzalemba ba yebi mutu na otanga kombo comme on ba no benga mère Jo maman Colette diakono bitumisi maman Botinga paix à son âme aussi papa nangai comme on ezaki Marcel Nzikambei paix à son âme aussi dans un orphelin de père et de mère de Botalangara papa zaki soki aye musalate bat nyonso ba koyeba ke non papa Marcel aye musalate mona ba obenga ba à l'époque ils ko benga tout le monde mda sur musale sila resila ka ba epina kotana nda pourquoi yete Azaki remarquable dans la société donc Azaki au la ambiance donc mutando tia ambiance dans la société donc même si on va fandi na ba matanga bani maman biso Azaki moi chocho voilà donc et bimi déjà na makila na tous en manqué chocho et puis koya na mokili boye kota la batu mutu na sepela na ye eza papa nanga maiputu ona baka mon père so na bimisi photo papa Botinga botali maiputu bomo ndé ba ya na leki payer moko ici na ebisai donc papa na biso koebi yene na sepela na epi na donc na sepela kana yeton groupe salon vague wana yaki na do sepela mingi na papa koebi parce que na lingo jouer ba rôle moko boy donc nazala à l'aise na jouer calmement yango le comme ilanga ipé comme rêve yango le na réaliser partout on a joué à ba félicitations ya sanso sikoyo tango vandi obandi ko bikausa théâtre ba memaka yo obi yo mokala ba courage na ondengo bando sepela obi parce que ça iné yango kendaka yo mo ba memaka yo kendo to ke na groupe tel au sala théâtre ou comment non mutamema ngate na banda ngaka kotambola na veni mo panda eza na lemba ba yebi nazaka na mi moko wana ami on peut comment pour ça la théâtre après ngai comme on est ça dit Chico Mila mais après a recommandé comme un mauvais gars comme artiste so et pas na bango étant dans ce qu'on est ici sala banda ko répéter bango baza na ngambo école Daniel ezaki na ngambo ce que sala banda ko répéter na 4 écoles wana
comme si na ye na otala ye na wika bato baganga kuna quand des aba ouvre voix na banana mwana te na ye na ngapi na sepela théâtre fort na mona papa ko elinde ya sala kanga pe na sepela en fort na ye pe ko tuna procédure qu'est-ce qu'il faut on me dit que non il faut somba des papiers à l'époque avant quand on a groupe ba papier le picaté et ça yo wa lelo te que on avait ko pa au quand on a groupe faut que non na etumbelo o ba président lelo ba comme ça on donc moi na pas ya na groupe il fallait gana na etumbelo ndeko botika makambo wana eza malamu te nzamba lingi bongo te botika makambo wana abakuka yebisi no botika makambo wana nzamba lingi yango te tant mutaye musala ayeba musala o ya yeli et non il faut ayeba musala po yo ozoboma ye ayeba eloko te botika ko traumatiser mitu ya ba artiste bazana posa babimisa o bakoki kopesa na kati ya Congo alors tant na moni bon na ye na tuni qu'est-ce qu'il faut boinde na dira qui na go sur na mécanisme c'était vers 98 après la mort de mon père c'est papa nanga kufaka le 24 janvier 1998 date inoubliable à ma tête c'était un samedi à 10h dès que une nouvelle que papa kufi après papa suana na on a nyo sondé au salaki to comment na koti na groupe et puis tu tolo banano en tant qu'artiste ofandaki taki na poso sala théâtre jour au sala film no liboso ofani na ndako bandi komitala ndeko sali théâtre sali film et sala ki ndengeni ça m'a fait du bien et ça fait aussi la famille en disant que ceux dans une bonne mémoire film nanga ya liboso na TV kobima nanga ya liboso na TV film na comme titre na zaki ya papa oka talaka ilo liboso ya papa na jouaka gérant ya hôtel ndenge toza awa to mona gérant na biso Caps azawana donc na jouaka gérant ya hôtel wana et puis tomba ki na hôtel ngo mutu mwa kufaki tukundaki mutango et mutango soaki mystérieux ya comment obimela biso alors premier jour famille na nga ba mona ki on la télévision ba zanaki momki ba on dimate ki ngato ngati et puis depuis na joula ki yango ça a été ma première fois et puis na kenda imba moko donc ezaki déjà na kati et puis décollage nyonso nga na obosa na nga ne mais ekozaka na 98 wana po isala azalaka na système ya offrene ba artiste te alors faut so yeka kamoni kana mo lomo allez kende ce que ça qui na 98 wana te ekozana na 9 mais tout comme 99 te je pense qu'en 98 parce que je reconnais mon grand frère Digendi qui me disait yo umélité ka siko mo le kana TV donc on y et lesquels liés à l'époque tu passé na canal King quoi siko yo tolo banano en tant qu'artiste télé-réalité olingango olingango te pourquoi ça balingango te non nous tous en réalité netinga na fanda ming espace divin et pas ya boss Rigen Mbengila o nga benga ko autrement Mobutu soko ina te réalité non alors soko ndenga na fanda balinga te musu balinga te pona yo moko tele réalité za vie na yo ndo ozali eza ofanda na ndaka bakoko to benga ndaka bakoko wana eza ndako na kaka mutaboya ka parent na eti eza na papa na nga za soki mukuse boye non ndimaka za papa na nga pas botinga télé réalité c'est ta vie tu sais que yo fana na vie ya mabe yango lingi batwaye balinga te mutu so benga yebo atenga na za ki prêter non c'est normal moi na ndenge na nga ninga te réalité soki esa melanga esa melanga utna yebi nanga piti ça lo bien très bien je comme tout fanda ba tout ça les longo et ça lo bien ngai na linga ba faiblesse na ngai pour le bina avancer OK na linga ba conseil pour le bina kindi et puis na linga batu oyo ba critique ngai na ndenga malamu OK neti na zation à l'équipe pas boss Mbengila alors ba nanga abi au jouer bien mais place où il faut bongisa awata Rigen na bongisa habiter bongisa pour biso total la route ligne to les place to zali on attend na fin na kingani na zo c'est o mutu na ngai amona pelo ka bien ça là vous comprenez ba critiquer ne go forcer au peu que non au travailler bien à forgeant qu'on devient forgeron tous ba culture ba critique belé lelo et comme que non sur l'équipe aux a parfait siko yo to lo bana listolo mususu ya ba artiste ya bana basi ya bana mibali lelo ba jeune mingi ba comment osala théâtre
pour kaka azwa mwasi ya poto pour kaka azala relation mo bona poto donc balinga susu te ke non kosala théâtre mpona musala ou bien volonté ya musala mpona nini basala bongo mpona nini bapense mutu mosu akoma ya théâtre fo asala kaka musala bongo la préférée oui mon papa ça y a passé parce que omoni musala obiso osalaka eza ba artiste passionné na ba artiste occasionné na ba artiste passionné passion nanga abakouk ezaki na sala théâtre quand na kuta na groupe moko à théâtre na sali yango tilo naza natangilo année depuis 1998 surtout sali calcul tilelo to kende ba 32 ans ba 22 ans plutôt ngata nanga na yaki na sali art nangai na sali art na osalango mutu mususu amonika abwabi eloko ngo na mo bato ba otale minga mso sepela bato babela kina nzela tant mso sepela abi anga pe fona osampo babela anga Baptiste msu baye ndeni Baptiste msu baye toyeta msu en espace divin ko jouer tout un arigan bengila on a besoin mutu mo boye à jouer ateke la biso na bar par exemple non bengi se caps ça bitenga na jouer te pour comme mutu mo bache mutu mo quoi mutango film ke poto wa na izine l'équipe pas bato batali 1 million quelques abonnés batali bato ba apprécier ndenge nini kinga ni na sali kitoko ndenge numéro nini perception numéro na tezwa numéro la préférée fandika bo 5-6 personnes à poto ba bengi lobe ko nsuti nga artiste nga ozo artiste occasionné aux artistes bazio quand robini na clip mo pour lobe beni na artiste après 3 jours sali groupe oza occasionné donc oye na yo oyebi na makamoto okute na ka pap eza na kati ya penser na yo ti comment ça se passe donc yango ça la passe je comprends parce que même bino pe boza ba chroniqueur boza mutu mususu eza na vouloir na iti mais tellement tata moi si na yeto noko na ye afungoli chaîne moko chou mba aussi la TV abi on a chaîne na biso nga pe na do sala ba émission kuna et pas chers internautes bonjour vous nous suivez la émission patati patata je comprends de baza ba occasionné baza na kati ya passion te balandi formation journalistique je bobenga ngoni nga sala monte balandi journalisme te bandi ba norme te ba okutana na kala bandia baloba boyete loba boy basa ba occasionné je comprends de eloko oyo eyebomaka musala yango wana so bokomotia hors métier na métier wana comment bebisa comment que non la génération na bango ba olinga so komo linga ba mama parce que ça na poto jeune mo boyo ofandi awa lokolo reva no poto loka ba mboka ni nga reva lola talaka nga reva poto te fani fal mundela yebisa nga bi ya papi mundela lobi yaka Irlande na yebisa ba on na bi na reva kuna ti Olivier Selibu ta yebisa nga bi il faut beta tour na France yo lobi bien yo zo séance sap na beta ka aigle chupé du petit na Belgique alo bananga lobi ya pe mboko mo na mama na mboko na bise ve ya problème ti ngaka nyonga misu nga lela na ngai na fana na Congo na ngai à la fin na kina na poto na ngai na kina na lola na ngai je comprends place nga na revara reza lola pour place wana nyoso ba bazali na okende je comprends Regen Bengila kendaka Dubai awa zo Regen zoyoka okendaka Dubai ayo zonga na ye eza na oyi jante eza akofa na place na musala so talie bozomo no yende mwana musala okay yende patron yende mukolo mwana nini mukile sengi biso to miki yosko ko linga mama mobimba okende poto okoleka na télévision comme okoma artiste po yo vision ezaka kana zo basi na poto est-ce que musala ngo bien oza na vision te sala art comme eza passion na yo donc eza musala na yo le to betela ba vie ebele maboko ba artiste ba papa na biso ba masumo ba papa na biso ba kwedi ba papa na biso ebele ba mama biso bo mengo ba mabele ba nani to betela maboko lelo basala musala kitoko biso lelo to sani tolanda alors na notre tour aussi to sala musala o bana biso ba sani balanda biso mais to sala ba sentiment to ba balanda biso te sikone tunaona abako ka yo ndengo zolinga na témoin kama mo abengo na poto apeso mwaka biso te to ça musala talaka na sepe na yo la makamno sala o boye to boye te Abakouk aza marié ezala nango papa Abakouk abala
moi simo komona ye Bibi Kwambamba. Vraiment, maman Bibi Kwambamba va pèse mbote. Yo Abakouk aboti bana misatou. Un garçon et 2 filles. OK. Grand frère Eli Ndika, Cyclergie Ndika, vraiment. Daniela Ndika. Ce n'est pas la première fois. Nabi pourquoi le bima Cambonios. Ba maman na biso. J'espère bozana ba papa na biso pe na poto. OK. Maman bolande na maman. Bobe bisaka ba foyer. Si papa aza na ba insuffisance oyo ezomona ko mona ngo pa Abakouk. Expliquer. Message oyo. Soko moni eloko ezoluke pa Abakouk. Papa oyo zana ye azana ngote. Sungai. Toba na poto sungana. Faiblesse oyo o aza faible o aza fort. Les forts soutenons les faibles. Tant bofana na cuisine interne arbitre azalati. Tant bozana na 4 coins arbitre alati. So mo ilo isai malamu te ede muninga. Nzamba opambola yo. Que le Congo est pas Abakouk te po ozongo peka ya ndambu. C'est que conseil les autres ça bana bali bazoya ba théâtre ka pona ba ambition wana bien pona ba intérêt wana. Anteke yo kulutu na bango. Ba frère na ngai. Ba collègue na nga artiste. Ceux qui tozoya musala oyo pona vision ya boye ozo bebisa carrière na yo. Oui. C'est lui qui travaille à l'hôtel. Mange à l'hôtel. Bon? Oui, certes. On dit ça. Ce qui est bénéfice ya musala na yo. Ça zoango bénéficier nango na pexioté. Mais ceux qui oyebi ke oye na ambition ka wana tika mon frère. O gagner le monté. C'est la même qui est rétrospectif au putain là-bas. Oyo basa ka liboso ba gagner nini. Balakisa ba on là-bas TV, total la ba on là-bas internet, batika ba on bolumbu, basana ba on nyoso ba ko sala. Donc ceux qui ezali bénéfice ya musala o sala ka lokolo nga na sala ke zama sacrifice wana. Muninga moko bia tindelo atama 100 moi nini ndima. Ceux qui pesa sincère pour na préciser. Ceux qui peut bolinga ngo eza sincère. Yo mama ozana poto, ozana na mobilité. Bo sisi makamamne bo mesana aussi sa makamamne na poto. Yepe aza awazani na moi cité. Bo kutani na bino bo bani oyo ko sepelisa batu nyonso yango nde to benga ngo bien. Mais ceux qui za pona ko bundisa to ko bebisa ba famille to ko benga ngo mabe. Parce qu'il y a des cas où ezalaka maman kuna zana na mobali na ye. Oui. Ya lulika nzela minu ya Abakouk. Talika. Ya lulika beauté à Abakouk. Alulika zéro faute à Abakouk. Oui. So inga pe nazaki na Bibi Kwambamba te. Maman. Wana tout ça nini? Tokutani. Mais lokola nazana ye, monike za moi passe. Nga problème nanga foyer ba bana wana to bebisa éducation na bango. Biso ba bebisa ki ya bisote. Yo pe ba bebisa ki ya yote. Eta ko ba bebisa ki ya yo. Ya mutu mususu o bebisa te. Ponzela oleka kinzela ya oleka te. Époque coloniale les époque te. Batata biso basela téléphone te. Biso to yo sala pe téléphone mwandambu me bana biso ba yo bana téléphone na bo bébé. Déjà ba grâce au nzamba sayi kati na mutu to supporter ka otozali. Donc bon on de toke liboso. Sikoyo papa Abakouk à part théâtre. Pour ça la somme ça mentionné. À part théâtre Abakouk kaza ma business na ye et à part théâtre na sara na surtout monde de la place pour ne pas citer le nom. OK. Nazali pe engagé na kati ya société monde de la place na kati ya mboka na biso oyo sala rapé na lokumu pona mboka na biso. Lokwa naza awa invité comme artiste et to parler plus artistique. Est-ce que linga osala kotika théâtre na agilité parce que le bigo linga ya msa no mingi. Ezala bata montenga penza nde na okindi boso na komi na ajibu. Na ozela pena so veko. So ka veko edi atiki comme aza idole na ngai. Nathalie age veko edi otiki là. Comme aza idole na ngai ngape tiki na age on Alexis ata 5 ans pas aza idole na. Bon? Mais ce na bengi vie le ve mai putu na tournage. Mon fils, je vais venir. Bon. C'est qui est? Tiki nanti. De le roi ve nanga maiputu. Azali idole nangai. Papa maiputu. Mukolo tika théâtre na otala âge na yo tike théâtre. Après nga barisika 5 ans likola âge tike théâtre pour la maman 13.
Donc âge des banité. Vraiment. So nzamba benga ite apesinga ti ba 120 ans qui na oloba naza makasi na ndosala moka. Oui. Na ndosala moka. C'est bon. Bah tu quitter le coup dans mon théâtre. Parce qu'ils avaient la tête comme des mots ça la tête que bon on a obayo kana télé boza groupe moko. Nazaka des gens Moutaliboso, Nazar rassemblé hein. Je suis le premier artiste. Moko, ça n'engage que moi. Mes amis, ça n'engage que moi. Je suis le premier artiste depuis ma carrière artistique Tilelo. Natiko bimana fille moko ya artiste na groupe mususu TP na groupe nga nazako yevete. Solo. Oui. Je mets Dieu en témoin. Na tienzambe témoin nanga. Je te dis. Je te dis. Ndena lobi boye. Mon frère Blaise Mabanza a co-cité. Vrai Zoba. Yenda Yebingai. Je comprends. Coco du Coco. Alobakeno na co-cité. Bomba Yebingai. Papi Makambo alobakena co-cité. Da Silva, Fifi Mbingu da Silva alobakena co-cité. La Fleur alobakena co-cité. Bate Belé o bakoto engai. Ata bijou siku. La douce. So qui opposait question. Kuna utu. Kolobate. Vine yangwana, nga vina ngeza mon pasteur, le bishop Johnny Bopata. Maman Mimi Moke Bopata, bate yanga bongo. Natambola bongo. Oui. Donc, je suis sincère à ce que j'ai dit. Je suis Abakouk. Na lobby sincère nzambazali kolo. A monanga. Parce que le théâtre, moi si je suis dans le théâtre, mais à raisonner merci maman. C'est le moment qui a Lukaka. Vraiment la préférée. Merci pour la question. Yo. Mes frères, nada jimo balobaka bapekisaka mutu o alingo kende. Kasi o asi akeite. Yom toso kendaki na conseiller tika. Yom tuna no kete ko kende pété ko sala ngote. Crédibilité na yo ekosila. Landa lisolo o lyoka batu basala bongo. Au moins ba crédibilité na bangunde. Je m'excuse ndenge sila. Personnalité na yo pe ekosila. Oza mutu bandai ko banga yo to ko respecter selon kombo na yo. Kombe ko mani. Ba ko bango lisusu te. Sera to présenter conjointe na yo, mutombo na souti na conjointe na yo te po ayebi yo mobimba lokola cameraman na biso ayebi caméra na mobimba. Je comprends. Okay. Donc oko manquer bloc ebele, o manquer respect, o manquer dignité, o manquer tout. Na ba maman o boya kaka na art, vision na yo pour sepela na Abakouk. Botika vision na boya na vision ya musala. Na président oyo yo lingara po tia mutu na scène. Ndebiso ba terme bolimbisanga, il faut kwanga donc longola na le vision na to sala musala o esenge biso to sala. Wana nde ezala biso bien. Po musala ngo to servir mboka na biso bien. To servir mboka na biso kana ba bêtise wana et sala biso bien. To aussi sa force art. Surtout lingara art na biso to rendre ngo toujours à la fort. Tu as aboli ba makambo wana mike wana to cha art liboso to ko avancer. Comment on a nzonzingi futa nde bosalela po ba te belé komaka sala koto sala bongo po kaka azwaka mbongo ou bien sala nzonzingi pona ki asepela na ngo bien parce que nzonzingi futa. Maman. Nzonzingi za bien. Nzonzingi ebengama nzonzingi ya solo za ikara. Les nzonzingi eza sous rentable ndenge za ki liboso te. C'est moi Bakou je parle plus de vérité parce qu'il y a rien à cacher. Oui papa. Poto le ba spectateur na biso to ba balanda biso même na poto partout boyoka. Océan ça streli butu. Ya Olivier. Nzonzingi des arakala et futa susté. Parce que kalezaki mutonto ba futé caché na ye. Mais lelo comment ya comprenez Kingani, Montana, oh, universel. Na pièce moko, ya ochanga mo poa. Trop benga. Et comme bongo. Le to BBC
Modi Ndonzing. Comprendre? Bah, featuring, on peut dire. Oui. Baby parce que ils ont coupé sa force. Mais la rentabilité, ils ont qu'est-ce que nous gagnons là-bas? Tu gagner plus visibilité, donc en bref, Ndonzing, ils ont foutu à bisso n'engé singalité. Tu vois, avantage amitié, ils ont un côté, mais ils ont foutu à bisso pendant n'engé singalité, mais tout ça pour que tu rendes toujours un bon comme ça. Ok, si tu as besoin de tiki si va comme na mama kalunga, comme il n'est pas mama kalunga ou bien ezaka ki babengi osala musala. Nani yango mtezo beta maso. Ba lukaka mtezo yoka wana. Tozo yoka ba lukaka yo. Ba lobby situ ba lobby nga ipsenga ba lobby ba moni ko ta terminus. Na yembangu boyo abiso te auto zo transco aki. Ba lobby na lukaka yi. Balobi yebisa ba yeba yekutu epa na bango azaka voisin biso na longola ye yebisa bato wana tellement ko yebisa bato na longola ye na sala tout pendant que chef quartier longolé côté na biso po makamne yeba na teka yebisa banani oyo kutu banani oyo bazali ba camarade ba nièce na ngana kabola bango ki camarade tozo yoka kutu banda obeanga na téléphone na katele téléphone na mutalo ba makambo wana. Yo boy de si va cabo comme il va makalunga. Papa. Fifi Mbingo da Silva juste sali à passant. Ça c'est ma sœur. Surtout na cas biologique azag maman nangai. Parce que elle fille la femme d'Elissa Langomba. Asa maman. Yé mon place aza kimia ebige non. Abaku kazana yi. C'est au longete. Donc, Zamoussala, on a besoin d'expertise à Bakouk partout. Aujourd'hui, Maman Kalunga a besoin de Bakouk pour tout ça, au Kabuso Salaka. Parce que Kalunga est monté, il la pièce, il y a un bosso, il y a un rôle sur Kalunga. Non. A commis ma pièce, a commis pièce, et a dit que non, rôle le Sengeli à Bakouk a joué. Elle m'a appelé pour me dire que non, on a commis pièce, moi, on a Sengeli au joué. Donc on a joué pas Kalunga comme ils sont. Parce que tout le monde trop. C'est pas Kalunga. Nasali destin na Kalunga. Et Kangikin bata poto na epsuno que notre destin donc on a Katabiso TV Bruno Kanza je vous salue. Bruno Kanza je vous salue. Parce que na initiative au sali chaîne mobile ça théâtre de 6h à 6h 4 théâtre émission za raté ni za 4 théâtre. Patrick Bruno Kanza. Moi poto moya soin. Le lope cuisine ce peut cuisine ils ont initiative on a peu aux alapeka bien. Et Maman Kalunga azana posa Bakouk. Bokate posa Bakouk avant. Kati te toni poto yeba. Non abako ça musane so ezali kuna pas Maman Kalunga nazolamba fufu wana boyebisanga ba ukotiki musala théâtre ko molamba fufu. So ezali pas Maman Kalunga na komo nixa masangu to fufu to nasala ka makamususu bena ko mananga mason ba Bakouk kotiki théâtre ko mi mason. Mais kuna pe na ça ka théâtre te. To yeba nini pona nini. Oto tuna Maman Nzonzinga. Mais kuna pe na ça ka théâtre te. Maman Kalunga elle avait dit que Abakou Kaza capable pour nous elle est capable à travailler, elle est capable. Oh ya mon Gaza incapable, on m'a bien arrêté. À mon avis non, on est capable. Mais soit mon que Moutou Aza capable pour ça parmi les capables. Ndé mon capacité n'a dit que non, on est capable, on est capable. Et on l'autre joueur est capable. Et ça pour me tenir ma polémique n'est pas quoi nati. Abakou Kaza artiste, Aza produit, nous avons ça il a. Ce n'est pas dit que ce bateau qui maille na commune nous subot ka maïté pour bateau kango. Tous les artistes, Moutounio ça en a besoin Bakouk tout ça musala. Bolonga ba équivoque on les a bloqué kala bloqué archaïque ya banamitié. Ouais longo yango sala lelo mona ba groupe ezebe na kisasa. Tant artiste monitant ba kolo ba baraton mo na za bu mo za nani. Tant bimi di banda so beti mo na goko baba mo maman o beti mo na goko poani a aussi dit pourquoi a komi ya batu nyonso Abakou ngaki na buma ya disala ye moko tant abimi a komi ya batu nyonso Maman Kalunga ko saela ye Montana ko saela ye Mouya ko saela ye oh Koto ko saela ye tout le monde net ko tant bon mon ce pas de la foi balobi suna komi pas de la foi parce qu'il a déjà appelé pièce zo banda to ça na de la foi siko
Ok, toyoki yo. Balobi yo toluka yo. Bon, merci mingi. Bon, nous sommes bandaki biso na pesi nombote boza partout, boza monde mobimba. Pour nous banana na mbote na otinda bino na eloko moko ya mukie, otalika mpanzi ya téléphone na yo, mpanzi ni na yo, o cliquer kaka, o s'abonner na chaîne Izine TV, o s'abonner et puis n'oubliez pas à liker. Ok, mpanzi sonnerie ezali, oniati sonnerie pour que nyonso koleka na cuisine. Yo il faut ka solo. Donc nyonso koleka na cuisine, yo il faut ka solo. Olivier Streli Boutou. Babi oza océan sap, il faut ka solo. Aigle choupeti petit, aigle abela, il faut ka solo. Fanny Fall Mundele, moi c'est Papi Mundele, il faut ka solo cuisine. Biloko nini balambi na kata izine plutôt, biloko ni ba sali pe na ba façon na kata izine. Otambo pe na o sali pe lo mo sali na kata izine pe na do Izine TV. Donc famille ça mobimba na pesi mnombote boza famille oyo bazali ebele na poto ke ba famille nyoso nga na yebi na kin. So famille amne ezali oyebisi nga nga yebi na famille ça. Na yebi ke ba botama 47 baza 40 na poto. Ah bon? Sur 40 personnes ba s'abonner. Batindi ba camarade mo ba s'abonner. Pour ce nando natanga famille ça en global parce que baza ebele tout le monde me connaît. Famille ça. Banina Isaac et Sao, Bibicha et Sao, Bijou et Sao. Ouais, baza tellement belé, y on a 5 sabino ka bo supporter famille et Sao. Boza ba famille na ngai, ba famille o nga na yebi na vie, bazé beye na poto bobota ma 47, boza 40 na poto na précisara. De baza de belé. Eza famille no boza 15, boké 10 bo amki, famille Sao l'équipe. Donc la pesi mbote na Dodi natanga natanga Dodi Luboya onga benga Pio. Dodi Luboya Pio na pesi mbote na Rigen Mbengila Kolo staff eskato fandi a espace divine juste na terminus au monika la police au taille na ngambe espace divine yamba mutu nyonso mo place ara taka pestoza kitoko makasi moi lisola dede ele ka nango pe kitoko moi système de makofi pe danger oyebi kaka koma makamna loba koma makamna loba apesi mon vieux Kamale Mukishi garçon loba français Kamale Mukishi so ngo pese mbote na ngala ya zonction en français bonjour comment la pas famille ça place baza ba katani na oseka poaki Kamale deux ans ka bongo na pese mbote na grand frère na ngai propre Didier Ndika et puis famille Ndika Momba Judith Ndika Papi Ndika Marie Claire Ndika Siska Ndika Fala Ndika bino tout na pesi bino mbote boza ba famille na ngai donc parti fondé ya rolobate donc parti ya ba fondé papi na tapi lutunu na pesi mbote ba master tout ya matete bomoko bo s'abonner massivement na Izine ta Izine est façonné matete yango yo ba tout oya les étoiles d'ici na pesi bino mbote ba master no soma kimila mofi boyebi kaka touge dande ezala kaka donc pesi bino mbote abonnez-vous massivement na Izine TV. J'espère que vous allez avoir un ici l'ici la douce toko si ça boité. Oh papa. Mais yo aussi prendre ngai. Mais ngape na surprise na pesa ki. OK. Kanga misu na pio surprise. Na kasi. Joyeux anniversaire. Vraiment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ici. Joyeux anniversaire. Bomoni anniversaire à Moukiye mo ka posa ina ye ay bagité donc. Na kangela ke goût ay bateke non le anniversaire. Maman. Izine tu kala kaka. Bébé que tu lango Rigen Mbengila lisolo donc anniversaire ezawa tout savoir ngo pona que champagne ozanga na moteur vraiment to panza ngo siko Eric président moko ya bien chef moko propre ya soin donc Rigen Rigen est toujours on a benga autrement dit Mobutu chef moko ya soin. Na pesi merci na Justine Moussao DG moko préféré. Na pesi merci na pesi mbote na Nikomba ya depuis Turquie. Na pesi merci na pesi mbote
na Patrick Badibanga Doudou docteur moko ya mayele alobi fona peso mbote za muta obosa na te na pesi merci na pesi merci na Babel Zolo Babel mon grand frère propre à ma maman chérie Chantal Bilonda et Maweja donc caméraman moko ya soin image ya propre na Bijou Siwa groupe Monde Nyonso Correcteur News Izine TV toza wana kapono sala bino musala bozala toujours branché et abonnez-vous massivement à Izine TV avec Lucie la préférée. À la prochaine.